koinda. Botuninga te, bana poto, site ya sikeye. Kilongo TV. Kilongo TV. Boss abonné. Ebele. Mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV po Kilongo TV bokomona maijane wana bakataka te ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV wana nouveau né kasi aza grand nani Kilongo TV. Oh Kilongo TV, oh Kilongo TV, zene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati. Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa akaba viko le kabatunyaso. Kilongo TV. Bisous, bye. Bande ko balandi émission na biso mbote sike zwa mibino esengweze yanga lelo kokutana na bino à travers émission oyo partout aux hôtels abiso et sigano aux hôtels abiso zana esengo pamba te maloba oyo kobima awa ezali maloba oyo ekopambola maloba kitoko maloba ya nzambe lelo nazoyamba moko ya basali na nzambe moko ya artiste dramaturge ya mboka na biso l'homme de Dieu le pasteur Jean-Paul Mayata l'homme de la foi azabongo mpanzi nanga awa azolengela milulu minene oto bengi campagne à cause de la foi campagne mo évangélique à cause de la foi na yende to sola lelo azam mpanzi bonjour pasteur. Bonjour papa Rabi, merci. Et sengweze nga ko yamba lelo. Gloire à Dieu, merci vraiment. Voilà, qu'est-ce qui se passe dans le monde du théâtre congolais? État de santé à vie de l'eau ezandengeni bande ko ba ko benga ngarabi toyoki vie de l'eau akufi toyoki vie de l'eau akufi to beta lisolo ya santé ya papa vie de l'eau awa. À cause de la foi, to yoki ke ba telemeli campagne wana esala mate, ba nani ba telemeli yango, lisolo to beta na mosai na nzambe le pasteur Jean-Paul Mayata l'homme de la foi, to kokanisa papa Mundori o tuko tika biso, to beta pe moi lisolo na moi masolo ezebele to ko sangsa kasi to kofana na loba nkolo ndenge ye moko lobaka apanzaka sango. Akobomba na ete akopanza sango pamba te Jésus Christ Nazareth o azali nzambe na bomoi azali kosala ya minene pasteur de la foi na kosepato bana biso atanga solo ya vie de loin moko ya ba ninga no ya musala moko ya baleki na olinga pe mingi à chaque fois na okaka otémoignaka olobaka lisolo ya vie de loin état de santé eza critique bande ko bakoma oleka na télé ko senga to sunga vie de loin to sala boye apparemment neti balimba annoncer quelque chose. Qu'est-ce qui se passe dans la santé à papa vie de loin? Merci papa Rabi. En fait, nga na zona penza tenter ya kokuta na suna vie de loin depuis avant nas na ke na Afrique du Sud ayaki na permanence nde tozaki na permanence na permanence wana tozoi tant to sambelaki to solaki depuis là jusqu'à aujourd'hui tokuta na vie de loin. Donc nde na éviter pourquoi azwanga te na phone tout ça boye même quand on a na sundata bengi na tournage à Belleville na ebisi bengi nga chali bengi o zo papa za papa to soko bengi ya mbaka yote ah mbate bon na ebité pourquoi donc akanso ennemi te peut-être azana numéro na nga pété je ne sais pas non azale ki azara na respect mingi pa linganga mingi akoyi ko boya yambanga te donc na ebité pourquoi mais ils ont ça la passe papa Rabinga na yo ka passe lobi na hôtel en internet na hôtel photo moko ba tche bango na ba papa masumu ba komi tout ça visa tout ça Nathalie Charlie na oki passe makasi mais na lo baka na nzambe lo moko lokola prière ezaka na frontière te yokala ngata mawa to souhaiter te mais so mona na kufi lelo no yoka douleur moko impossible na yebi yona lo bana bandeko to sangana poto sauver vie ya vie de loin ali pamboli pona biso so akufi to sangisi poto kunda ye ndeti nga contribution matanga kompe na kopia na ngate po muto akunda maneka mais po muto abika iza intérêt na biso to tala mutu ye wana atana na posa tena ibisa bato mais na bi tant vie de la belagi na mutema na pesaki 1 franc le lois en bonne santé nzambe merci pour na secours na nga pesaki pa muninga mais oya kufi obeta liso binga na kunda mutu wana intérêt okundeza la te donc nzamba sala penda grâce papa Rabi eza passe
Donc c'est un garçon très bien, un frère, très bien, très poli. Dans un téléphone, Dali. Trop amusant. Donc, pas Yazali va ventir. Et là, on peut casser mes mains à niveau wana yangwana. Moni bonde balobaka. Trop bon. Nzambe squwa yebe lobi tozala lokola ba brebis na milieu ba loup. Vous êtes des brebis au milieu des loups. Sois sage comme un serpent et humble comme la colombe. Même si on est humble, mais il faut être très prudent. Charlie Suko est là, à celle qui serpente, à celle qui colombe. Il y a un monde qui na oki histoire na site mo internet il paraît nga lobi abimi na ye azo voyager na ye mais oki babise baninga ne mo ba ye ndé na ndaki na internet des missions moi ça ina ndeko na bino ndeko na biso Yves alobi abimi na ye azo ke na aéroport mais oki bongo a changer date de voyage mais nzoka ndé yangwana selon ye yangwana ndé scope bachela ke loka mabe poison ozomona obo mamutu pozwa nini ama mutu yana prité papa rabi ya na so ça va tout repentez-vous bandeko bongo la mitema mutu lokola vie de loin ezalem suna mundeko mususu na théâtre congolais mobimana biso nyonso a se plani na vie de loin koleka parce que longoli mutu ya linga ndenge ka ye azoki na mutema na yo obomi vie de loin na semote otika la éternellement te yango mutu soki ezana mutu asala e bongo azana bomoi alukata musala nzambe moko atubela asenga bolimi soki te nzamba ozong c'est les vengeances. Parce que la vengeance appartient à Dieu. Vie de l'eau trop amusant. Comme si on a Charlie. Na monio na musika o mela masa. Te dadi na zo mela te ya so zo mela mai mamunga bombi. Mais na mona ke zo mela. Lokwa zape mona mukete okoba na olande na fimbu te. Na bina ka Charlie. O mela masanga ozo beta masolo ozo kendo zo zonga. Tuyeba ni bilongi. Mais mitema tuyeba ni te. Ami fidèle azaka Yesu Masia Nazareth. Conséquence yango lelo ayokelanga te mais le sambo ezali nzamba yokelema wa abikisa ye para bina 8 ans na question na oyo lokola penda ya na vie de lui na botemne tata mote mama mote na grand frère na ye nazolo ba lokola ya na ye na linga Charlie na linga ye na linga penza vie de lui na linga ye c'est mon petit frère c'est mon ami c'est mon collègue Yesu Masia Nazareth nzamba bomoy ata pona ba sacrifice na nga a permettre ya bika. Ça c'est très bien. T'as pour un sacrifice à pasteur la fois et soumassi à permettre à Charlie Nongi vie de l'un à Bika. Tu as que jouer ne kalaté, te tourner des films moi comme mon bobé, sur bobé sur YouTube pour retrouver en gros azo c'est que ça bat tout et bien que à perdre moi poids mais azo c'est que ça bat tout. Vous voyez qu'il y a ça vie de l'un Charlie Nongi. Yo peut bisiko zali et gozamala mingato za misoloté. Je pas demander mais na sengi lo sambo. To bonde la pona vie de loin nzambaza na ye vie de loin azali bandeko bo benga bengo vie de loin kufina na vie de loin en vie mais aza empoisonné voilà le traitement moko valable pour que à se rétablir na ye. Merci l'homme de Dieu na to beta lisolo ya à cause de la foi nous bientôt sur la nation nous to beta sur à cause de la foi après nazo dépendre kana papa rabi nazo dépendre kana ndeyozo ngeza. Merci. Apparemment monde dans ya théâtre pe komi ko bangsa heureusement yo komi ko se retirer malembe na monde ya théâtre olongana yo komi ya ba poison ya ko sala na non longo na manza me poison ezate va passer komi ba kufa ba chela ba poison poison ezana partout monde ya théâtre poison pasteur poison te yango ka faut zala très prudent par arabi nzambe comme ta ko sunga so pote ba komi battre pour no ki ba msu poison na ba poignet ba msu ba poison na ba peinture na ba mire tala nanu batu bazoko wa uzo makanisi ya ko ça la grandeur ko luka ko avancer pour na style ya boma batu ato bomi mutu lelo kufi otika l'éternalité Bible dit aucune pierre qui restera sur une autre dans la théâtre nazo ki matin zaka parabi tango sala film so bengi ngai wane komi suli kamu ya pasteur na hote na ye musala pa na yo na sala musalo futi ngai e ko so mata peinture l'église. OK dans théâtre na za musala nga théâtre yango ezo sala c'est que église kwa koma bo musala nzambe kwa avancer c'est le théâtre sotango lo babongo ba mona neti aizaka fasa ko saka théâtre ne sala wana aboka batute ateyaka teyaka batu na kati wana abundaka litaka contre ba occultiste ye banani ba financaka ye aux un sponsor te aux un producteur tesko ba mona neti aux hommes masqués neti théâtre nezo financer or ezama na financement te théâtre na siko soki ndeko mwa bengi papa rabi
Parabi natindi 1 euro au pambolanga va passer de la foi. So tunie oyebage wa. Na banana ba théâtre. Bon ce qu'on est foot. Na sens wana. Mais oui, ça fait ça mon copie à sémence parce que papa Rabi, il y a un temps pour s'aimer, il y a aussi un temps pour moissonner. Et bien on a bani théâtre en 1998. Le lot 21 ans. Papa, 21 ans. Mais sémence on a fait quoi ma cache. Et ça me soit bika na nzela nga zaine pauvre, mais le lot soit juma bon. Soit kabeli ngai 1000 francs. Théâtre me dépêche ngati. So na ke au tourner. Ndeti Bellevue so na tourner pana pesa nga mbonga bien pour na respect. Moko so footing nga awa. Tonga footing nga awa mbala mo na pesi archi. Mbongo quand tu es en foot na pesi ba sa musala mo ezaki wana. Bellevue awa. Même si père c'est que mbonga théâtre. C'est pas important na bisa. Mais on a vu que théâtre c'est musala. Théâtre c'est musala. Donc théâtre voilà papa Rabi et sunganga ba domaine ebele. Théâtre pesa nga relation na mutu. Oh le so yesala musala awa il faut asenga ngai 5 dollars na 1 mètre carré à carreau. Ton a 4 points qui gagne. Mon a dit passer pour na yo maman biso linga ko fort. Ata bande ko na balela au fort pasteur. Pour na yo pena pasteur on peut ça 3.5. Moni olowe na 5 dollars na 1 mètre carré à carreau qui tena ba 3 points. Ou qui tena ba 2 points. Mo ko ba ki aba 6 été. Pour ba 6 ça été. Ba ki na 1.5. Mais théâtre en OP ils ont comme un peu sombre, théâtre en boka na biso qui est na déclin, ils ont qui est na kokufa, ils ont qui na kozinda et qu'est-ce qui c'est nini ezo senga pour que théâtre en OT les malisusu, ça demande des prières, ça qu'est-ce que ça demande à chaque fois ce artiste comédien moi kufi ezalaka baleli babi photo sambe nzambe vraiment joua na oseka tambo ozo enregistrer nzembo oyo boembela ki hommage à Mundori mais théâtre lobi cette fois-ci osenga ma nzamba longo na kota ba comédien. Ce qui n'est pas artiste qui non côté mususu, artiste peut pas mananu. Qu'est-ce que ça demande? Une délivrance, une forte prière pour que côté théâtre vraiment et comme ezonga susu ndenge zaika. Oui, papa Rabi, prière est à base à nyonso. Ata pas ces athées tu vas na pour sa prière. Attends les athées tu vas na pour sa prière. Donc prière est à base ya makamunions tout. Mais pour nos artistes na rôle premièrement et là, le bomi théâtre, ils ont la futilité. C'est pas le fétiche? Non, premièrement, ils ont la futilité. Comme on dit, il y a une misérité, il n'y a jamais la quitte. Il y a la bêtise. Il y a la bêtise parce qu'il y a un domaine à été. Mais il y a un théâtre, il y a une conviction pesante. Alors, jouer pour moi, non. Il faut que ce soit Rémi qui là, grand frère, a salué en Suisse. Major Bissadidi o bazala ko be au tourner mabe a fâché be bato belo basala sous théâtre on a bien Providence salué Placide de Mongwele au GP donc tous les producteurs nous avons pas il y a des films mané acteur te bandel tournage union soit zéro voilà c'est ça cause la ba discipline pe strict na musala ba musuki ba koli po na ba discipline wana ba kanda pe musuki ba producteur donc lelo mutu mo ba sali film na ye indépendant muto domaine notre ka ba producteur on a biso ba producteur na biso ba le nango esprit wana na ngote et mutu mo atali ka film pendant ça leki na mwasi mwa za la pe kitoko aya musupe po ba mibala poto ba mona ye donc ça dit pour créer ba désordre ba couple bato ba che wana mais bo jouer on produit ni na théâtre congolais garçon mo ga ye ka wana nini po tolo neza veli croyant que soit à fond chemiti awa ba tolo ya veli par exemple dans opesa mais boye bien était dans monde de théâtre azala pété di kumu tout mo ka bimani wazo jouer ni non au ser na mo mta memia za artiste comédien par exemple au camarade mo mta memia au nani mo producteur mo kingani mo mta na film mta memia so bloc on a nyonso on a pendant que mta zo pesa le meilleur té ça diminue le théâtre parce que so mta tali akuti tableau mto ay bo jouer talo donc ba film ba congolais ngana linga ngote tala ça c'est un premièrement batubaye pour batia ba désordre na musala parce que un artiste comédien c'est un éducateur. C'est un éducateur. À quoi éduquer na façon à koloba, à quoi éduquer na façon à kolata, mais est-ce que les artistes et comédiens baza bongo point d'interrogation réponse batuka batala nem to ba olebisanga eza bongo to bongo te parce que bon batala. Na quel côté mususu Kiss
et comme tellement makasi bato bakomi na kati ya théâtre ko initier bato nga na mutu moko boye moni nga boye mza sala po ngande boya mata boye. C'est vrai ça. Ah oui. Oui papa. Naza mosa nzambe naza na ba réserve belé pe discrétion mais nzamba permettre na kuta na artiste o babanga na ba nzambe to musu pe sa kendaki amoni clair ta kimili pe pa na nga to bondeli pe nzambe azui pe décision batangile pa moni pe na 4 place akendai na bato ba pe kuna. Parce que moi j'ai pas le temps yo ba bato yo za pour répondre nité to sunga ba on na prière na musika po nzamba na posa na ba. Et au moins le 7 juillet, il y a une prière dans la campagne à cause de la 6e édition. Il y a une prière réservée pour les artistes. Les comédiens? Il y a des comédiens, des artistes scripteurs. Il y a des artistes parce que à 5 ans prière, ils ont président Lombe. Tout le monde est là, grand frère Nabiso, Zamba Kanté na misala na ye. Pour Bible après la mort, misala na sonde mutu ko témoigner biso. Donc alobi nanga na RTNC tozana ba vieux Chaba ba mama Linga alobi nanga bo alobi pasteur Roger malade bano soloka comment oui nazai kuna nota la Roger wana président Lombazo ba nota la Roger tout et tout ba solana wana ba vieux Chaba et dit quoi alobi pasteur c'est sérieux alobi ma sérieux pasteur a juste silence sabi est-ce qu'on ne peut pas organiser une journée de prière pour les artistes et comédiens? Regarde comment les artistes meurent. Nalobi le président merci mingi. Le quoi tout ça à cause de la foi, nous avons inséré prière pour nos artistes. Raison pour laquelle tu as invité tous les artistes et comédiens. Mais au moins, nous sommes pas un empêchement solo, nous sommes un problème normal, nous sommes pas pour Ali Koyate, nous sommes pas pour résoudre l'ingénieur et parce que c'est normal, tout le monde a cause de mais seulement que au basa l'ensemble confiance. Ba o eliki na mongoza pa nzambe ba ozo une force nouvelle o Yesu Masia ko sopela mo mafuta na nzamba lo sambo o basali na nzambe ba banga nzambe to tomola bo to sambela pona ba. Ça c'est très bien. À cause de la foi, campagne évangélique le 7 juillet au terrain Sainte-Thérèse, à ne pas manquer un grand rendez-vous du mois de juillet. Déjà on commence le mois de juillet avec l'homme de Dieu, le pasteur de la foi, avec Jésus-Christ Nazareth, je voulais dire. Au terrain Sainte-Thérèse, campagne à cause de la foi, cette fois-ci 6e édition. 6e édition, papa. 6e édition. Il y aura une prière spéciale pour les artistes, comédiens, musiciens, je ne sais pas, bah, discipline, mais artistes, et pasteur de la foi. Nous avons un parcours, nous avons un comédien, nous avons un parcours, il y a un ministère. En tant que l'homme de Dieu, en tant que pasteur, il y a une grande église, centre évangélique de la foi en Christ. Au Bandina, nous, dans le quartier 13, c'est ça? Oui. Et pas le pasteur, le révérend de Kouta Miguel ici, dans la Providence saluée depuis l'Italie. Et après, au parcourir mon chemin. Donc, le parcours, ils ont toujours éclairé. C'était comme ça depuis le début ou bien juste après? Papa Rabi, merci mingi na tambuli bien na musala nzambe par preuve na pema tamkolo moko te na sali mabe na église ba pe misangate depuis 1995 on a Christ comme Seigneur et Sauveur l'église les bons samaritains na sama kola père spirituel nanga le révérend Dokuta Miguel ici jusqu'à aujourd'hui na pema te na zo punition papa na ngate. OK. Na zo punition te. Peut-être parce que vous étiez les Joseph de la famille. Non parce que na sala mabe te na église. Na sala mabe te. Nasala mabete. Papa Palinga mingi référent. Alinga parce que mais la même chose papa Rabi. C'est vrai que awozana pona oyo journaliste mais ngape na linga ko mingi. Pourquoi na olingo mingi? Pourquoi na olinga Anderson mingi? Bogos Anderson pourquoi na olinga Raïs mingi? Pourquoi na olinga ba Koko mingi ba équipe no travailler na presse na église. Na olinga bango ka mingi so ba osala makambo nga na osepela ba sala pona lokumu nzambe. So par exemple Bogos asali 2 mois kotsa le matin na olinga mingi. Bato bazo déclarer siko. Non comprendre que to tambola nzela moté na frère nanga. Alors il faut na considérer que le mutu nyonso. Mais pendant que aza très important. Ngana te une église. Yé azui a pesi bato libanda place ngana ko komate. No lingete ponani. Donc ça dit un papa peut aimer seulement un fils ou aza obéissant. Il disait que vous étiez un bon pécheur. C'est ça, yoza témoin histoire rebelle.
a aux na casquette na ya mosala ya chroniqueur tout ça journaliste mais zonga sous moi si ma toujours na kata cadre mosala to bando na père spirituel na kuna na dikef so ba de histoire parcours na vous avez aussi une grande histoire ouais oh ça na ngwana une grande histoire papa Rabi parce que nzamba planifié déjà banakala ezala te lelo tozana yo ndeti mutu mo yeka sika pembe na ngano nzamba bana ko préparer depuis l'éternité pour na makambo ko salelo donc na tambuli bien na parcours na et puis ezala qui de succès en succès vous savez église na biso batu bando zala ebele ponga pe na zala ki wana là ezala bilo mususu eza pona ko zwa le kumute Yesu Masi ande atomba mana nyonso mais eza pona ko éclaircir certaines choses donc si les gens venaient dans notre église ils venaient beaucoup dans notre église parce que ils venaient chercher pasteur de la foi. Et là, j'étais encore sous le pied de mon père, le révérend Dougouta Miguel, que j'aime tellement beaucoup. Ça m'a pas moulé ma Bettina, Bama Meli, Bandego Nyos. Donc, parcours, nanga papa, même la vie privée, nanga. Après un moment, il y a école à Seigneur, moment il y a désert, dans ma côte, ça na kana. À partir de la 3e année des humanités, na Kingu, na quartier 9, na bané, j'ai aucune classe bien. Na souffrant la première, c'est au 2e. À partir de la 3e, ça m'a relevé. C'était juste après la mort de votre papa? Non, avant que tout le monde papa parce que dans la salle qui salon de coiffure, dans la Liboso en 1993. 93. Il y a même une église banque, ça a été un série de francs belges, de francs français. 600 francs français, vendés au salaire $100. Nasi Batou qui n'a pas de calabaoyeba. 600 francs français, et ben ça la valait à $100 à l'époque. Na ba franc belge na déjà aussi maman bon attend après avoir que na galère ba classe autant à passe côté à moi sachet na zone tout et tout na les gars bien on a vie privée na les gars très bien na moi que une classe na pantalon bien il faut mais azouté moninga tangela nga te na comme somba na pantalon penda bien tissu na la classe bande tout temps na kingu ba yebi na ina nino ITC Gilles ba mascotte ba yebi ba yemba imena banze mamukili ingénieur de banque autant na classe moi autant oui. So mascotte Hollande ngai ayebi azaki babide général na maître Kofu bango mibali batama kasi maître Kofu ando ko intimider biso so ka classe ando beta batibia na banzeto eza na école de bobanga ba mascotte bazaki babide général ayebi nga très bien ayebi passé parce que ayebi Jean-Paul Maeta na classe parce que j'avais un nom na classe na tanga na IEC année moko na IEC année on a bongola mutema 1995 année moko kaka na yaka na 6e année mais nazali na kombo na classe tozali na makina batu bele ba msu bazali étranger ba François Makonko ba na États-Unis tout et tout ba msu ba koma ba Monsieur Labé ba msu ba koma maître Kobo azali lo maître avocat na nino na Gombe kuna na parquet grande distance à Gombe ba dide yi ba ndena ba na classe ba se retrouver badide yi bazali lo na ba cadre na ba bra Congo baza cadre wana lelo donc moi génération na biso to kota maki wana moi batu na batu ba bunda na vie ba mede lo ba pasteur ba Gilles Pouy ba évangéliste tout ça donc parcours à vie nanga après galère moko boye nzamba ko sala ke simba papa Rabi et ça ke simba tito na non ça na bongoli mutema nazo ke toujours des mieux amis nazo ke tinde to za lelo na sali salon de coiffure et ça la plein ba yana nga kala o bana poto ba partout travers le monde ba yebi so ngo sala suki tano longo na salon Alpha na ina Alpha pe son âme aussi nzamba kanisa na misana ya kufa maître nanga tango toye ba msuku des nouvelles pour na ba ebite ke maître Alpha kufa pour sala ba suki na zeso na koti na bandi ko défriser na bandi na 7h so na bimi libanda et c'est déjà ba 18h ça le sala plein au lieu non neni parce que talaka basi donc tant yazo sili ça wana musazo remplacer donc so veut que lié au kangayo au kangote donc noté na jeune au ça no ate des jours à l'aise tes amis pour la tes ande kolia on peut pas son moment to neza la kaka kolia on peut za la moi pasi de fois la mu na tongo na appétit le rozate msu ya de ta silikara yango yaki na elenga ba vitamine moi mamila ina ya Jeanne balinga ba vitamine ba elanga ba vitamine milai o chaque tongo na mela on peut appétit na on mela on appétit on ya na ngati donc on mettait moi le bagage dans le organe organisme de succès en succès car parcours na yo c'est vrai pour comprendre ngana ndolo kotaka ndam po so to bito sa no émission to landa chronologie normale to bando 6 até mission na beti lisolo ya Jambala c'est ça boko sande Jambala na le kana mais sauf que so élément ba image wana za bon na vélo peut-être tambuli na nzambe wana ezaki souffrance donc non ezaki ko souffrance on a déjà na komo yebana na antenne
et pasteur moko Gangala na Brazzaville alandenga ngantena nzamba tia cœur na kete en église na Brazzaville convention fait ça na Djambala où bat faute avec poto bengsa baya so pas beaucoup ça vous éléments na sepela je pense que Zali azo illustre moi bat ba on Djambala na on a chemise à munene tela pas to tina nzambe chemise na munene filet na pantalon mo munene to tambola na ba vélo donc abengsa nga e déjà moi succès comme ya na ina mon père spirituel nanga papa permettre ndesko na voyage qui na tei na Brazzaville après toke Djambala na tei na Djambala et à plateau bateke bato yebi bateke nde bazala donc kuna bokoko na bokoko bofandi bomuni ma bato baoya balati banzambala ya rouge bakangi bitende rouge na mutu baole ko tuni ona nini ono esa bato mo basambela na se kuna côté ya mai na saba nzete do bakenda culte na bango wana do ba comment on appelle ça bato ya ba secte voilà bato ba secte au moins sous mususu ba paroli putulu ya lilongi baoleka ebele baoleka siko na kina otombe na milieu or que c'était une école nzamba lexenga pour na domaine de délivrance na tei na lekana to tei pendant na Djambala na kena lekana to ke fond l'église na lekana lupango mama sa kima na e mama wana kima bandoki basala wenzi wana akima sundola lupango na lupango na e sundola lupango sikoyo andima pesa ngo église ndesko to yaki wana to kita isuko wana na lekana kanga mana Gabon to moni ba kara Gabon penzo teka pétrole et teka pétrole pendant na lekana mais ce que moi quand on se fait baza coloniser na ba français au mona kokwa mukolo maloba français bien na mboka wana le to sokola mai moko ya mwindu je suis le seul congolais ya Kinshasa on azaki na makambu na campagne wana batu ba poto ba yaki na bonté bazoyi ba contre-temps donc j'ai compris que c'était une école nzamba lexenga na te asa malamu kuna tala ba parcours papa muto omona ngala ete la linanda ko boseto ki ozali banda te woni zai pasteur mo boye pasteur mo ay kuna uti Brazzaville aye asal a tonge église balaxinga église en ba ban na matiti na kati donc et bota matiti le pasteur a sundola a tonge église aye soit ça la campagne pour azoba am bacha na église abandika ka campagne premier jour tant azoyi na ndao alala na mbeto akitikwala a se retrouva azana mabele parce que mais c'est impossible na baluka ki mais ngana baluka te même si on a baluka ki mais to kitiko les aloka mom ke lokwa sani za mo cha mo bode basela mais même na baluka na ko koya te bolem si na baluka deuxième jour la campagne na TI azongi bo alala a tourner sur na butu ana se ya mbeto akitikwala OK mbeto wana ndezana po kota fo ba tombola ngodo so ba chako yote bantala sorcellerie zali papa so sana Yesu Masia Nazareth ya j'ai compris que Yesu Masia Nazareth a nzamba solo aza le grand protecteur c'est la force de l'église c'est lui qui est la force de l'église oyebi a kei pour la troisième fois a tete a zonga lala a fini kadra a lamuka boyeve ba 4 5 heures du matin azali banda ya ndako na kati ya lopango a fini kadra mendako kangama na kati ndaka kangayi azu décision abisa bato nzamba lobe na ngai nzamba ebisi ngai atinenga awa tena zonga azonga église etikala ninga bota matiti baola sanga tala église yango siko mboka ngo yo yepote ya sango malamu yekutu Brazzavillois Congolais kuna siko yo uti Kinshasa sona kufa kuna kore ngo yate ya musika mboka wana ya musika sona kufa mboka wana kore ngo ya kinte wana pe nanu komino makasi mingi te bemba opusa tena zai makasi menga na yeba na ngapete posa makasi na ngana tikala vara bona age zai no mo petit mais na pusa papa bo sa illustrer ba image doit réaliser a illustrer au mona chemise à pamba oza eloko ya chemise ya ngai za awa donc ndre chemise ya na bino me ya yo moko donc to uti musika na nzambe wow na le kana na église wana soki mutu berger batikana ba mama église bamfuta ki ba mama bateke bamfuta ki basala ke soko balobi amatina shabi alléluia ba mama comme kata na likazi na munoko wa kati likazi apesi mama muninga so wana pa kati ndama apesi mama mususu tato ko passer binga na te ya mutu aliboso makamuna te ya kuna no ba papa rabi eza nzambe na te ya la si regarde si dans cette époque-là, na bosani thème mais ça comme la description des hôtels. Pourquoi nous sommes à Koufi système à Kala biso a soit linga support on a mis beaucoup de gens qui collabent cimetière na. Kuna ce que ça bon une époque wana. Pour le banza me continue à retard na Congo Brazzaville par rapport à Congo Kinshasa. OK. Au monde. C'est comme na capitale et kota ki moi muke. Mais na intérieur coutume comme tu mandoko régner. Moi si mon gars qui to kwa ko sakana te na mboka wana na comprendre te na kata prière to fond l'église na le Kana. Moi si kitoko pendant au sera uta ba Europe
sero awuti wapi na mboka boy tosala prière na tongo passé abi tokoyamba na compagnie passer la bisinga pasteur Jean-Paul comme ça là tu reçois la maman là ou comme on va Brazza tu reçois la maman là na yambiye après prière on nzoto comme na ndako na nzoto na bo mwasi ba poso ba mpese e ba no bime na tongo nzoka sikwa zaina libala na Brazzaville zaina mukonzi mo na Brazzaville ndoke ba poto twetu aza mwana mboka wana akenda Brazzaville azwi libala bien mais ce ko ba complication ya ko sarantine na libala wana ba complication bitumba mbala moni mo été tiba yoko boyana famille na bonso bengisa ki ayana na mboka siko yango kuta biso siko na prière wana moi ça sarantine na nzoto na bo mwasi ba poso ba mpese zo bima ba poso pende ba mpese donc dire mpesa au bomi pese siko na nzoto amuta mona mwasi tanga siko na tongo bima après délivrance wana ya mo ko oyo nganga bongola mutema un féticheur la bongola mutema tonga to kima mboka na okima parabi nganga te bato akina ndaka banganga yaya nzamba sungao nganga aye prier nga nazo teya nganga ye akoti aye na mbwa alobi na kiteke mbwa afandi na porte akoti olo bagaka alongu apado afandi na 3e ba alonga komi na 2e na bi unzo na tiki ya tili boso na ye ona bani koloba yazo bakala kiteke aleve na kwiti yozo yoka ompete na yoka te na bani ka loba nkolo Yesu Masia Nazareth akongolo le lendemain nango ay batala batu baoya ni aye na saki oya bafufa kala wana saki penza saki akanga ngobo aoya na ngobo na bikeko na kati aye ko tikala ayambi Jésus Nazareth comme Seigneur Sauveur boya misi mutu na Jésus Nazareth na sakwiti bon ekipanza mza sala suite bon ngana sala timu ko kuti esila tenza mo ana kuti ine église ndeni yamaka bona kwiti siko tango na tongo na ngwa ipoko pe ezaki nzambe aye ko tika biloko na ye wana batu bazolanda na sima na ba telefone bazobenga nzoka ana batu baba konzi kisa mboko na bango yango ezala pa na ye na bisi pasteur wana ngabi pasteur omoni sagesse est importante azonga na biloko to bondela pona ya zonga na biloko ponde bande kone bazobenga binga batu botoko bima mboko wa hotel po passer mo za muteke million na po chef du quartier interpella biso to nana e pas chef du quartier reste ma chef du quartier bi tatana bango zape ancien mboka na zepe na bomo ina Brazzaville. OK papa rabi somo donc ayina biloto ba biso ba komi ko expliquer biso balobi azali nganga te quand normal boy alamuka na tongo moka ko timula libulu dans les vides na maboko atimuna libula mulai akota na libulu sala 3 jours ko la bima bana saki wana bikeko c'est le jour komanga bon toti musika na nzambo papa toti musika na nzambo nganga zo ya isa batu keno ao santi to sambela pone po ba femme de nuit ba otungise makasi na butu nganga nazolo ba sincèrement Yesu Masia Nazareth témoin makambo na lobe salama na lekana et azwaki délivrance to sambela pona ye pi to tikaki suite parce que biso to sala quelques jours de to zonga yi jambala pona zonga Kinshasa na tika bango kutu na jambala parce que tanto komi na jambala pasteur ba bengi mo bulu mo bimaki na aéroport leki na sa na aéroport masa se bete mazo bal perdu ya kufa atatika ke na passe na zonga na ninga passe muta sali sanga leki mona sali sae na Brazzaville na sali sae na Kinshasa na Brazzaville yem to na bengi abina kende na kendeti Brazza yem ta pesa ngata mo elamba mo veste ona zonga na Kinshasa apesa ngapena mo vélo. On peut dire que c'est Yaoundé et Saleh qui osa sous motivé te ya ko kendaka bamboka msuko te ya to pe wana za écoute école tona bonela nzambe nzamba yebisa ngai nzamba ba na tsheka lokwa David OK ba maliona ours pourtant wa kuta na Goliath ubanga te pona mboko na ko kufa mboko na biso te na kufite bona Kinshasa bona Congo parce que dans une émission mon pasteur moi lobi osa plus kana changu l'église na bona ba lemba ba côté msusu na ba makita wa ba pasteur osa kate petit dimanche passé na zoze na mono pe na stade ba pasteur ba sangana kuna na mokonza mboka ba sambela pour la nation et yo ozala kite teso nzamba pesi nzela ba benganga ba obenganga nzela nzamba opesa na okende parce que mutako résultat de va voir nzamba zate soki nazo kete se nzamba zo permettre na noter nazana mila ba pasteur belé lem susu déjà on azana bango tout autour awa déjà makambo belé balingi ngate tout ça nazo bandimi na bango ok non na te ya mundi mota lo en église ya awa lo bankolo ka to te ya vérité non zo bango ndene parabi siko soke sana bato ndenge wana bato baloba mabe pona ngai wana so kuta mbona nzela bango ka bazo encourager pasteur vraiment félicitations tu fais notre fierté moi je le dis
que le pasteur vraiment il fait notre vraiment pasteur tout et tout mais oya ka yemza lobai na eka que non bolanda bana na bana bakisi ozomona siko mutu aboso sanga na aboma yote. La Bible dit vous êtes des brebis au milieu de loups, sois sage comme un serpent et humble comme la colombe. Toujours comme il quitte la colombe mais prudent comme la serpent. Exactement. Au sein de l'église du coup au sombi parcelle au tongi balamoko de ba monter wana peut-être ya monter mtezo bango. Mais base ezaka wana. Ezaka lokola eza mentalité congolais lingana na été komona muninga moko o ayesima avancer kolekaye. Eza mutu so ko ya sima na o papa arabi mais apambwa mi liboso na yo po abenda yo po pambwa. Mais ce qu'on a Congo culture eza oya koma liboso eka pambwa mutu liboso. Non. Batu balo bako ke liboso za koma te na bonzambe pesa ndengwana. Okokoma place na liboso mais les choses yi destiné nzambe te koma wana. Okomi na force no komi pona ba relation no zalaka nango. Okomi po ba sepela ki ba zo ba imposer aux alawana. Mais les musu mutu mo aye po nzambe mutatindi il y a quoi avancer plus vite parce que nzambe mutatindi. Ça c'est très bien. Voilà, vous qui nous suivez à travers le monde, partout au Landabiso, jusqu'à la fin de l'émission, Pasteur va faire quelques déclarations pour vous. Tu es malade, vous avez un problème, je ne sais pas, niveau à problème, il fera quelques déclarations pour vous, au guérison, Tchaka Gondima, au moins le Boko Nzambe. Et Pasteur de la foi, le 7 juillet, na terrain Sainte-Thérèse, campagne Mounene à cause de la foi. Pasteur, Ozo Utanji, Lindemobaki, na quartier 13, quartier Asuka Njil. Au bandit à cause de la foi au sauté na Onjili yango au sauté Sainte-Thérèse au sauté terrain à Bouddha au Kietina Lemba na Fikine première édition deuxième troisième et après au Zongi Lisusu na Njili motivation les anines tezaka ndenza maotamu sa parabi ndetsa après Sainte-Thérèse na ebité so to continuer ka kuna obieto ke pa musunga na ebité makamone ya ata nzambe mo acha na mutema lobi Sainte-Thérèse parce que biso za ba argile na maboka potier mtape sa forme ya RO ya lingi RO to wana ngoposa o eza biso poto sala ezaka nzambe mutu apesa ngo apesa forme na tato si c'est Bouddha na be presque okete mais tant nzambe apesa nga message et tant on a eu confirmation ngo pa ndeko moko ndi yango na ko comprendre que c'était Sainte-Thérèse ndeko moko a malade ndeko mo aza un problème ndeko mo aza en difficulté abimbo na sepela na pasteur mingi na sepela na ba prédication na ye na sepela na prière na ye na kende campagne wana on peut espérer qu'il y a cause de guérison à cause de délivrance. C'est possible parce que l'homme a 33 ans mais abiki sa maladie il y a 38 ans. C'est possible. Rien n'était possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Asa a confiance mais qu'on dit ma pesa pas Yesu Masiya à Nazareth. Le chef et le consommateur de la foi. O batu bako pesa te Yesu Masiya pesa. Mais il y a un objectif surtout que na terrain le 7 juillet. C'est quoi l'objectif? Il y a un objectif. On est à matabis. So sombi to zo matabis te. Biso to kene to somba. Pe to somba ma. Somona. To somba ma pour matabisi landa biso. Parce que la Bible dit nous sommes rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de l'agneau. Donc to kene to somba ma. Si ma somba ma, ba o ba si ba mi somba ma déjà. Après que somba c'est-à-dire to kende to pe sa vie na biso pa Christ to tika mabe nyonso bato batika mabe ba yamba Christ comme Seigneur et Sauveur ya wana nde okomi racheté par le sang de l'agneau après ce que matabis na muto asombi azwanika matabis ba ozon selaye ba pesa est-ce que so sombi to zo matabis ne wana Christ était ce que somba déjà somba mana on nous a comme matabis nzambe selaye somba mana ya mkolona zo matabis azu matabis ne parce que déjà mon nzambe ana posa yamba sous Christ deux fois te azaka sikoyo zo matabis eloko etungisaka ye à cause de la foi soit guéri à cause de la foi reprend à cause de la foi prend à cause de la foi bika à cause de la foi pambolama zo libale comment on a mikana nzambe mais c'est pas pour ça que nous sommes venus donc biso na bango to na objectif nan lokola biso to sombama to etika baninga pe ba sombama so ba sombami allez ko biso nyonso pe ko luka sikoyo to so matabisi biso nyonso. Nathalie na bénédiction à cause de la foi au monde un pasteur apparemment c'est comme si je ne sais pas sur les philosophie na yoto nzambe mta atindaka ote ya bamate ya wana il arrive que zora ba référence biblique moko oeza connu peut-être na bato nyonso na pesa exemple ya Matthieu 7:7 senga ba pesa yo
tour eleki oyo na édition précédente oyo toya biso na Jean 3:16 référence moko biblique oyo tokosatendre te na baévénement minene ndenge wana la référence ya bongo. C'est dit à quoi? C'est une stratégie pour vous ou bien c'est pour na yo zomona ke faut même bilo mo simple pas ya bato oyo bazoluka bayoka iloba nkolo sika. Non papa Rabi omoni bazela inzambe na mpepa makasi ayena mpepa ya elemba. Donc nzambe azana formalité. Un vrai serviteur de Dieu aza un simple instrument. Omoni tu ama ya régie des eaux. Soki batindi mai te aopesa na robinet te mai oyo ezalaka na tu ya régie des eaux euta nulle part soki na régie des eaux te soki régie des eaux atindi ndak alekisi mpa na ye yaki epesa na robinet. Or yesu masi aza usine biso toya batio robinet eza bandimi donc mpo bazwa mai il faut eleka par biso sikoyo oimpose te na moi kuna tu ya basep balobi aire mo eleka mazuite aire mo eleka essence soki eleki mazuite apres batika ipare batiaka kisi ipare batie kisi mo eleki apres baotina susu produit mosusu siko ti wana mokoni olobaki non te semaine nga na boyi ote pétrole te na boyi faut ezaka carburant ya mazuite aboya te. Donc c'est ça être un homme de Dieu. So nzambe bino te ya verset o te ya nga kozala mposa baintimidation topesa baverset belebele toni te so nzambe bipesa ebele opesa ebele so nzambe bipesa verset moko opesaka moko esui so bipesa 4 opesa 4. Ils étaient poussés par l'esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Pour parler de la part du Seigneur, il faut être poussé par l'esprit. Et quel esprit? C'est l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit. Voilà. Et c'est bon, on est en train de citer, pasteur, mais vous avez quand même un financement pour organiser des activités à Ndengwana? Nous avons une place où on a un financement chaque année. Par preuve, nous avons maman nanga moza privé mais tout le monde gaga. Nous avons maman nanga mo maman yuyu. Adep sanga $1,500. Combien? 1,500. Dommage année que azapi na ba problème ao qui passe. Na lo ba Yesu masi azoyo kanga nyoso ya pona cause de la foi. Ezana bana nzambe moko mibale misatu mine o basungi bakoki 10 te. Yesu masi ya Nazareth na nzamba bomo ya témoin. Oya pesi moi 1 franc na ye pour tout ça la cause de la foi. Et puis na ozuile na ye. Apesi te pour jouer dans les belles ténèbres. Mais en bas, tu vas en belle va soutenir. Lobby n'a pas de chambre. Yves. Vous êtes la deuxième personne dans le lobby. Moi, c'est dans la habité. Tandis que vous avez tout le monde. Pour moi, c'est compliqué. Ok, vous êtes responsable. Moi, c'est dans un embêtement tout le monde avec ma botte. Dans un lobby dans la chambre, nous avons réalisé à cause de la foi. Nous avons bon les osenga. Nous avons belle belle. Du coup, nous avons quatre nanga. Et quand vous avez un partenaire. Parce que nous avons pensé plus na souci à l'âme. Nous avons dit que les partenaires sont là. Pour na kaka, l'activité est organisée pour Mili Mobika. Nous avons pas en du coup, na tiki, na suis pas duplicateur, na suis biki. Na quitté l'organisation, na mando intercédé comme moi matingai par ça dit Christ. Quand vous êtes la deuxième personne. Par ça, c'est-à-dire par partenaire. Donc partenaire pour être sauvé à les âmes du Christ. Ok. Donc ça sera une activité. Tout ça, on a grâce à bilamba, tout t-shirt, tout zazana bino taunios. Ezanin. Dans ça l'émission na bino. Même l'équipe Nyon, il y a des journalistes, c'est comme point de presse, nous avons présenté Vision. Donc ça dit, partout de Kwaza, où est-ce Congo central, à Lubumbashi, à Kisangani, à Mwanda, à place à Poto, à Afrique, à Mboka, Mokoboe, à Bengi Kaka, et c'est l'organisation de Makas, à Bengi, à Lobi, Papa, na Lingi, na Tchaka Mbongo, Nangai, na côté à Saomala Mouté, mais nous avons posé à Batuba Bika. Dalina Tchaka Mbongo Nanga, par exemple, tu as eu des parents, tu as des activités, par exemple. L'aime super pour visiter prisonnier. Tu as eu des non année autre ça pour tu as contact biso nyonso to yebani penza ba kombo ezali dona tindi ba nyonso ba liste bandeko si possible. Ali to yebi que non to che bambongo to che to ke to teisa malamu. L'aime super campagne moto te bato bongo limitema bande ko na musika bazui ba image bazo comprendre
ah Seigneur kanisa nga ta bato abongoli mitema nga pe na tei nazana tante nakenda musala nakenda koteka nasalaka boye mais quand même nazo salela yo na nzela ya mbo naza partenaire pour na sali ya ba âme na yo tande ba biki donc to kanisa pe to sa on to évangéliser ne to bengisa bato baya kolia après to teya dîner moko boye to sali dîner bato ba ye dîner na Kinshasa oyo te par invitation siko to ciblé ka bato oyo bayebi pena nzambe te bango nde objectif. OK. Jonas Sambela tamela masanga trop boye bo pesa invitation dîner moko boye ezali aye ayoki ka parole to sengi bato ba yamba Christ Saint-Esprit sali continuité. OK. Donc par ça dit Christ bo retenir yango to zo attendre so lango. Donc voilà papa parler ngana loba moi bandeko misusu oyo basungi bazali papa Rabi omoni par preuve pour la première fois tozana yo awa pasteur tikana loba kombo na pasteur Thierry à la borne malama bat fo tanga ngoma bende to bomba ka po ezana importance te azeli beaucoup de temps awa ngana osala l'émission pour appeler sa enveloppe alors bi contribution nga pour la cause de la foi. Donc l'homme de Dieu a compris que ça intérêt à l'église était mais intérêt à Christ que milimo bika alors bi nazo yamba bato awa ana réception ya mama kati ayo pesa contribution que le bon Dieu bénir ye so ba pasteur ba sala nzama boye baza to sunga na boye pour intérêt à Christ mais le comment église na ye ndeko na prépare ba musuki ba osepela échouer akatani pechango moni akatani moni akatani ya kanisa ke sala ka moni siko sangi moni ngo baza OK to balo babongo monde ténèbres zo lokumu Yesu Masia kombo zo kita mais si on est serviteur de Dieu on doit chercher l'intérêt de Christ. Donc papa Rabi c'est un peu ça na mutute oyo alors chaque mois ou bien chaque à cause de la foi dans nos pesa montant tel pour nous azater na batunya. C'est bon, merci beaucoup pasteur. On me fait signe qu'on est vraiment à la fin de notre entretien. C'est Esaïga moi était nimoko sur la par rapport à cause de la foi. Vous voulez contribuer pour cette activité, n'hésitez pas, appeler, les numéros sont affichés et vous voulez aussi participer. C'est pour le 7 juillet au terrain Sainte-Thérèse et Angile. Il y a place à Bunga Tesoye ou Kumawana. Je ne sais pas si vous avez encore un message pour le peuple de Dieu Bolanda. Merci papa Rabi. Bande réunion aux à l'étranger. Ozolanda biso zana biso na tida prière mukolo wana le 7 atoza musika Christ Seigneur et so famille za awa taka utinda bambongo ebele bato bazobela banini esila pete ba problème na famille tinda bango na prière po pema po nyoka mingi yaya onyoka mingi tinda bango na prière le 7 nazo beloko oyo lobala mo be bakangisa photo po ebake bayaki po muso kosa yo ata sengi mbonga ticket pesa ye ba no prière po pema to bonde la nzambe to lukano Jésus ki nazali so ba yebi ete famille na yo et amba Christ comme Seigneur et Sauveur oyebi pende ko moza na vacances yebi sai abenga numéro wana ba che toi papa Rabi abenga numéro wana comme ça to pesa invitation et to yamba yepe lokola mutauti libanda ya mboka to uti nesika songolo po ayepsepeli pe assemblée na biso. Donc on a invité tout le monde le 7 juillet à cause de la foi 6e édition na terrain Yangil Sainte-Thérèse et Yesu Masia Nazareth nzamba solo Nzambe papa nanga Dokuta Miguel Yesi ateya, Nzambe papa Edina Bala ateya, Nzambe papa Jacques Verno ateya, Nzambe papa nanga Charles Mpata Nkelani ateya, et Nzambe oyo Rena Bonke bato akalaba yebi na terra Sainte Thérèse ateya, Nzambe wana ndeto oteya mukolona Yesu Masia Nazareth, Nzamba solo. Tika pambola bino. Merci beaucoup. Il quelques déclarations pour nous dire que difficulté, un problème sur le pakala. Il y a un boteto comme Mukola le 7 juillet wana, comme on a déjà le beaucoup Nzambe visitation divine et ça malamu. Il y a un ndima qui est sur Masia Seigneur, na malba mke nazo déclarer à cause quelque chose pour nayo, ndima yango pas aux ali ceux qui okotombola loboko muke s'il vous plaît pardon, à tous on a pas si, on a pas problème tombola ka loboko pardon s'il vous plaît. Na kombo na Yesu Masia Nazareth nzamba bomoy kolo lo sambo ezalaka na frontière te ezape na date expiration te ezo dépendre na ndeko ndenga kutani na biso nzamba bomoy na tango oyo na sambeli ndeko nyonso aza na problème soka yebi yo te nzambe pese posa ko yeba yo akoma mwana na yo ayambo lokola mokonzi pe mobikisi kolo soki ayebi yo nzamba bomoy na oba yeba yo déjà c'est pour la grâce na yo et ça likolo na bango na déclarer le bokono na nguya et simba bango et toucher et délivrer na maladie et kangola na ba problème parce que nous avons des problèmes mais on a solution pour nos problèmes na biso na déclarer kimia et demeurer na ndako nyonso ezo yamba biso na tango o yambi biso ezo kimia na kombo
kombo na Yesu Masiya ya Nazareth nzamba pomoi nde na kondima wana to sambeli biso nyonso lokola peuple moko to ndimi lo sambo tolobi merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Je dis merci à Ariane Ochesco, merci au couple Lema. Là je vois Mike Lema et sa très chère épouse Madame Lema Ariachou. Merci beaucoup à Maman Liliane Chamouna, merci à Didier Masuki, merci beaucoup à Dominique Kielemona Msakata, merci à Fiston Bastien de FB International Agence Assure, merci beaucoup à vous tous, vous nous avez suivis partout à travers le monde, merci à Angèle, merci à Coco Dema, merci à Bogo Sanderson, à Vimbi Simabi Liliwana Bogo Sanderson, merci Panayo, Tokuta Balasima, numéro Yassika. Koinda botuninga te bana poto site ya sikeye Kilongo TV Kilongo TV bosabone ebele Kikaka leri nyosho kikaka mopepa sika tolima mopepa kala te mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV Kilongo TV. Bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV. Po Kilongo TV bokomona maijane. Wana bakata kate. Ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV. Wana nouveau-né kasi aza grand. Grand nani Kilongo TV. Oh Kilongo TV oh. Kilongo TV zene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba vi ko le kabatunyaso Kilongo TV bijou bye.